dire que moi na ola a deuxième ya mari de parce que eza le moko ka salama oyo que no molimo aye ko tsa zemi et monani eza If it checks, remove it, so that the signal will go there. All I need is a signal. Don't touch it. Et ça m'a écrit bon parce qu'on a dit c'est moi c'est un dame il fallait que mon nana muki. Mais on se dit que même pas mon mari de nous dans la salle manapa. Nous se on dit que la ala na spirituel. Alors ce qui a continué là, il ça m'a ce point là. On y a le but de la le monde y est mon comme ça. Mais pas de pour ça il y a un tout on est quand papa et les maman et ça tout un traitement tout est le malade on va la terre maniani va vite thérapie exact très important parce que pas pour sur là bas malade parce que on se va combattre éviter par on va juste pas la réaction des parents il y a aussi pas parents nous souper si pour on sur la rana bana on va pas la tête non la négativité les parents on dit c'est la gauche c'est la droite là malade. Donc nous surtout on a moins un support comme ça pour manier quand il y a le bidon à cause de marier les mouban à base un peu marier les mots comme ça voilà tout comme on attend au Satan a donc développé marier les naïs parce que pour ça va non pas mon aïe puis bah on il y a que deux esprits où ils ont dit ça mais ils allaient on est dans la mon Satan on a vu pour à continuer de là mutu ça y ça naï donc tout ça les amas comme on peut dire que non kusulana bana kupesa pamoja na sasa ya kubomba ndio donc biloko wana surtout eza biloko ya kosolola papa kosolola kaka na ba tu ko bonde la pe ko antine bango kuma ko zala malamu kuma ko sala malamu ko ko wa kotambola na bolamu en tout cas merci mille En tout cas, merci mingi na banza réponse aussi ko pesa bande ko ba répondre ngape awa mais poto kene noki na ko retoucher sur point wana te mais na banza réponse yo papa king aussi ko pesa wa ezali clair ete bobangi ya bana na boyebi nani yango atseye zemi ekomi ko salete invention ya ba biloko oyo ya ba mari de nous ekoti mais okene okuta petit ya de ces pasteurs na ba église na biso bazape ko appuyer biloko oyo je ne sais pas ce qui na ngai oyo mnaza ko poser question oyo parmi ba expérience bokomi na oki expérience moko za très considérable parce que jeunesse ONG nyonso za ko travailler na makambo etali jeunesse eza ONG moko a supporter d'une façon là ya gouvernementale local na biso nyonso foto tia maboko parce que société na biso e baby sévèrement na ba biloko biso to kolaka to yebaka te biloko ngo komi ko yeba na bikolo ba mari de nyonso biso to yebaka na biso kutia mote mais ndenge uti koloba eza vraiment une certaine éducation siko na point wana ka uti koloba ya ko sosola entre ba parents na bana bazo bombama mais message musu naza na awa toujours ya ngola place naza ko mona sagesse mingi eza ko ya raison naza ko pesa félicitations mingi na bata Luanda pourquoi bazo participer mingi c'est parce que biloko ba ONG ndenge eza mingi na Congo eza penza bongo te na niveau ya Angola eza très difficile pour intégrer ONG na Angola na ba o basindi ko yeba kuna ngana kenda kuna na voyage kuna to de deux pays na yebi yango très bien j'ai de l'expérience ya mwana bato ba ye mingi tamba bonike ONG ya EMA elinge pesa moi mo ba ye na question mususu ya ko sosola sango moko padre João Pinto de Monteiro
na ville na banza kunene soit il y a quelques années passées asalaki azalaki na mission moko bien destinée na biloko kanika ya bino boye ye mission na eto ministère na ezalaki ya ko aider ba jeune fille baya kozwa éducation sexuelle na deux côtés côté A yango na kende d'abord esima toko débattre côté B ya distribution ya ba chaussettes ya plastique pour la conservation ya ba mama ako akozwa liboso ekoli te toza koyokana ntango makambo ekotaki na kazombo de wige awa nazomona bazopesanga information yango nazotangaka balobi ete padre wana sango wana azalaki trop mal resi na communauté ya wige ki ya bazombo babi betoka tuzeiko babi biloko yose we nango awako elingi olobaki olingi olakisa bana na biso ke yiki mfwanza diakwako sala na yo pourvu ke lata kaka chaussette ya plastique sango wana batelemelaki ye alors bachasaki ye balobaki biso awako kisinisi na biso kibokoko na biso oye nango awako biso toyebi yango te vaika toka kule bye bye au revoir safari mzuri padre wana prêtre wana sango zwa mpinto alongwaki na kendaki na ye est-ce que selon yo na intégration ya elenge mama programme ya sango oyo est-ce que ezali conseillable na niveau ya société to na environnement na yo oui ou non à vous l'antenne question la pe symbole de la bande ko ya Rwanda puisque la question de uta koma zamba na ba mo bande lobi tout de makapana yo ko sasika on a complexité la tâche justement tâche on peut question ko yo d'après un peu complexe parce que na yebi so et sur le bâtiment va pour les ni problème il y a pas contraceptif au niveau que les autres salariés étaient ça va tout ça à la bino mais que bakala le besoin de zénité problème nango ezali sikomo nakoki korépondre selon ngai pour répondre selon bible ndenge na kotinda biso po bible ndenge nzela na biso code de la route na biso oyo ya vie na biso parce que nous normalement il est très délicat kambo wana c'est pas censé pourquoi parce que bato mosusu oyo baza wana bakomi nano na niveau te ya kosabstenir comme on dit yakoba kozala likolo ya makambo wana alors mpona bango bato bazokoconseille bango bacontraception or biso ntango toza na kati na nzambe toza na molimo oyo aza molimo mosantu oyo aza molimo na nguya ye ntango aye kati na mutu alebi kose maîtrise ozomona or eloko wana sikoyo na baoyo ndenge apotre paul azoloba ngai mpe ndenge eza boye nakoki nanga mpe kosala makambo mosusu me nakosala yango te parce que mpona bafaible mosusu bakoya na village vraiment alors na ntango wana nde sikoyo lelo tozomona bato mpe basango même aussi des pasteurs mpe yana moi japonais bato kopesa mpe bato koconseille bato biloko wana a contraception mais bibliquement parlant ezali eza moyen moko oyo eza malamu te ozomona sikoyo en tout cas parce que yeba kozala likolo ya posa wana yango sikoyo mpo koyeba est ce que toza kotravaille na base nini na nzela oyo ozolakisa bato poni mosantu aza olimo na nguya akomatisa likolo ya bakoma nyonso ya mosunu to mpe oza kotravaille na base lokola mokili vraiment eza question moko très complexe sango azalaki nango na banza bino mpe boza kobunda nango parce que ndenge yo olobi awa pont ekomi awa sikoyo eza na ngambo moko ya côté gauche la jeune fille doit être protégée po econnecte na ngambo mosusu me ngambo wana mpona bato ya mokili bien sûr eyebani rive mosusu ke po azwa zemi te connecte pont wana pesa bango bachaussette ya plastique wana e côté b pont ezali toyebi ke la jeune fille est en danger po azwa zemi te pont wana fe connecte na ngambo mosusu me ngambo wana bachrétien kuna eza kokende croix eza kuna la foi zalaka bapatiente lokola la jeune vierge marie donc sikoyo mpe soki oyi kotala moyenne ya biso bamindimi soki oyi kosala statistique ya bato babongoli motema mpasi mpo omona na bapromotion oyo ya baelenge mama bajeune fille oyo baza na moins de 20 ans mpo ozwa vimaki bato bazalaki bamipesi mpenza na losambo bakoki kozala balandaka baparent bakoki kozala
très docile mais so bakoti na ba 25 mingi to mona bango ba 10 na bango pe ba teti lisusu elingelo bake musala wana esalemaki ya école de dimanche kaka donc wana siko mission ya père oyo soki natali bien soki ayelaka na cadre ya église te peut-être elingaki simba bien ke toyebi ke ayeli na cadre affaire sociale mais siko lokola ayaki na croix efundi ete yo yeko te ya bible bato lobiko mpona foi mpe to te parce foi ifo ezala teste te ekozala teste na ndenge na ntango ozala bamposa yango mpe me oza wana oza koresiste sikoyo ngo ya koyebisa bato ete do batika koresiste parce que plastique eza wana donc place oyo sikoyo ngai question eye awa epai ya bino mibale parce que toza awa na cadre ya ema naza si komona papa te naza si komona mamarema te nazomona bino mibale sikoyo est ce que bozomona te yeko associe kimheve na ema ye msala mpe koma boza kokabolaka mbeli na katikati koassocie kimheve na ema na cadre oyo eza simple sikoyo padre oyo prêtre oyo João Pinto soki ayaka na cadre ya mutu ali na ministre na oni ministère ya ONG na yeke ba jeune fille po bokoka kobeba te condom yango oyo ki ye plastique oyo toza kobengaka te mpona protection yango oyo bato balinga bazwango peut-être ke ashwa olingi yango ozwi olingi no te yango kende kaka kuna apesaka yango gratuitement mais sikoyo aye na croix ki ye le seul moyen ya mutu azala malamu mutu azwa baku mutu amona makambo na vie ntango ayeba yesu nde kosokola ye kozongisa ya sika yango moni évangile eza na plateforme moko ezali évangélique ça veut dire bazali ke okende komelela mutu sango malamu yo oyo baabusaki yo na papa yo oyo baabusaki yo na banani yo oyo botama na omona makambo pele na vie ntango oyepa yesu okomi ya sika na kati yo te malgré na kati yo est ce que place wana oza komona teke ozongi na église kaka lisusu parce que biso tozongi tomona mpe dissociation entre kimpeve na ema wana oza koloba biso église yango asalaka bongola motema baévangéliste na balabala batondi partout mais bino boza spécial elenge mama eza na spécialité na yango vraiment spécialité yango toyoki yango déjà oui nazolebisa yo ke eloko nyonso tokosala il faut banda na motema yango moni c'est-à-dire yango babengaka ya expression en français lobaka mettre du cœur à l'ouvrage ça veut dire que ema esalami mpo ema etali bana wana emoniki bana na bango na bapasi tika toya kosunga bango ozomona
c'est ça justement. Ok. Bien. Mais tu peux la méthode de mon côté pour, par exemple, la formation, l'orientation, tu peux thérapie. C'est la maladie,